Bonsoir, bonsoir na bandeko nyonso oyo baza kolanda ngai na moma oyo na mokili mobimba na africain oyo akolanda ngai mpona opinion na ngai na kopesa na koti na ligne na lobela likambo oyo nazalaki juste kolanda ba opinion ya batu selon makambo oyo esalami na France na combat ya pardon na concert ya Fally na landi ba opinion ya batu ba explication ya batu. Alors décidé na sala vidéo oyo d'abord na encourager peuple congolais tina na kosalela nazosalela video oyo nalingi batu ba comprendre opinion na ngai et ensuite toza na poto naza libre na pesa pe opinion oyo ngai mais naza na likambo moko nalingi na enseigner en tant que africain na kolobela mingi africain te na mingi africain parce que souci ezali ke Afrique ezala uni tozo moyen ya kosilisa impérialisme na bato ya mitema mabe oyo baza na posa basenrichir na oyo die apesa biso na Afrique. Bandeko comme nalobi yango bomoni nazalaki kolanda maître Bayina en direct nalandi mwa ba opinion mwa ebele nalingi d'abord nasenga merci na bana ya ba congolais oyo babotami na poto. Vraiment un coup de chapeau à tous ces enfants là nés en Europe, et ces enfants là se sont mobilisés avec leurs parents, avec d'autres Congolais plus âgés qu'eux pour aller à Bercy stopper les concerts de Fally. Je dirais aussi coup de chapeau aux enfants nés au Congo mais grandis en Europe, précisément en France ou ailleurs, qui se sont déplacés. Donc les enfants ont compris le message de leurs parents. Lorsque leurs parents pleurent, déplorent la mort du peuple congolais, et ces enfants-là ont compris. Ils se sont mis à combattre à côté de leurs parents. Coup de chapeau. Vraiment, bravo na bana wana. Je dirais aussi que bandeko oyo bazako benga kopesa ba opinion moko médiocre ou peut-être ba opinion moko oyo eza na sensité qu'il fallait ba combattant ba trouver un terrain d'entente na ba musicien ba solola na moni musu alobi ki ote est-ce que za malamu baza kobeta bana na biso na mokuse bato mosusu bazotuna ba question mosusu ozomona ke moto wana il n'est pas intelligent parce que moto ya mayele ntango ovandi ozosolo na ye okodécouvrir na ba expression ba langage ba terme utilisé tu comprends que moto aso na ngai aza na mayele ya classe. Alors bato mosusu batunaka ba question moko ça fait mal et puis passe na motema, vous comprenez que non azotuna question ka boye donc il n'est pas intelligent na fingi motote na kokene un peu deep bandeko nameka ko éclaircir likambo moko oyo peuple congolais peut-être ba éclaircir yango malamu te. Vous savez Congo ya lelo peuple congolais ndenga za bongo soki baza ko vivre ko survivre c'est grâce à diaspora. Donc peuple congolais nyonso o azana étranger akoma ko travailler pour aller ça libota na ye na Congo. Peuple congolais, il faut comprendre que Rwandais sont des gens intelligents.
Rwandais avandi na Congo, baboti bana wana bakoli na Congo. Donc bana wana basali ba 60 ans, ba 50 ans na Congo. Donc ayebi congolais et puis ayebi le Congo. Bandeko boye bake ba utu wana ba bimaka oya na ba troupe ya Biarimana oyi bimaka wana na opération turquoise. Ba réfugiés wana ba bimaka wana à cette époque. Kengo Wadon était premier ministre, Mobutu était le président de la République. Batuana na mokolo ya lelo basangana pe na batuti. Batuti ko pe ya avant. Donc batuana basangana ka bango mibale babimaka na ba objectif différent. Parce que bagena conflit bango interne na Rwanda. Mais lelo batuana basangana pour un intérêt moko ya kolia na Congo mutu na moto alingi s'enrichir. Ils ont oublié qu'il y a un conflit entre Tutsi et Hutu na Rwanda. Lelo basangana pour ba utaka mboka moko. Lelo oyo na Congo ba oyo basala mabe na Congo, ils ne sont pas toujours Tutsi. Il y a aussi des Hutus oyo ba ya tango wana na bojibiti busu contre Hutu et contre Tutsi. Lelo basangana parce que ba kopesa poste na Congo ateza na mboka na yete yepe azo travailler pour l'intérêt à Kagame, mais lui aussi il s'en profite quoi. Azo bambongo tina bana les États-Unis bana partout batanga pour na fitiri ya bana bango. Peuple congolais likambwana abosa na yango te. Batu batana ba poste na Congo qui sont des Rwandais ne sont pas tous des Tutsis. Il y a des Hutus aussi. Ce que bon réfléchir, ndenge nini Hutu na Tutsi basangana. Et là que ça commun à bango, ils sont Rwandais. Bosanate. Bande konangai na lingina préciser likambo oyo. Minga bakbi yo kanga munoko na yo. Olobla makabangolais, makaba congolais okoti yango susu. Kuna na ko répondre te parce que c'est important te. Mais na linga kana lobanta ki africain. En tant que moto oyo azolanda makambo je suis en Afrique. Bandeko peuple congolais azobunda te na diaspora parce que ba musicien bazoya ko bebisa bana na bango. Parce que ba bana bango wana ba poussette bana bango ba explication wana bato oyo bazopesa yango sont des gens basana ba information moko précise te ya kopesa. Ils sont congolais, ces gens-là se battent pour la libération du Congo, mais basana ba argument présenté parce que basa suffisant te ba pasaka devant congolais kopesa message. Congolais azali ko bunda parce que Congo ba botoli yango eza occupé par les Rwandais. Et ba Rwandais wana mayelo bango bazana yango basali nini baza ko casser partout bali ko créer souffrance na peuple congolais o atana kati ya Congo comme ça basala faibli ba dépendre na ba Rwandais wana alors ba Rwandais ba manipuler bango po ba s'emparer na pouvoir basali la posa na bango ba yi bandenge bango balingi entre-temps balakisa une certaine supériorité au bango bazana yango envers le peuple congolais parce que le peuple congolais alingani mbasi alingaka muziki alingani ambiance masanga donc bayebi faiblesse ya peuple congolais. Alors unique peuple au bateau oyo bakoki ko bundela peuple wana oyo bazomona ezali diaspora congolaise. Donc ba oyo bazana libanda bazomona ce qui se passe à l'intérieur du pays. Yango wana peuple wana na libanda ba telemi ba libérer peuple wana et puis ba bimisa bato oyo ba botoli bango mboka. Alors peuple congolais ya diaspora ils ont compris que ba musique oyo zoya ezaya ko distraire lit na bango. Donc au lieu bango ba se concentrer na solution
mais les musique ezoya eza ko distraire bango. Donc c'est la raison à laquelle le peuple congolais a décidé que non musique et ya li sous-souté. Comme ça bango basa na concentration moko comment ko déloger bato yo, ko récupérer mboka, ko prendre so ya mboka na so ya peuple. C'est ça la raison. Ya wana congolais a pekisi musique que la musique na poto balingi yango souté. Mais musique e betaka nango ailleurs. Ba pays africain, ba pays msusu eko kende nango. Et puis soki bosali ba disque yango to bana ko somba yango. Parce que bino pe ko zoma ba revenu, bo continuer ko vivre bo la base na bino na bana. Alors, tant que somba ba musique ba disque wana ba CD wana na ba YouTube et tout ça, on achète ça. Comme ça, toyoka na kati ya ndako ou bien toyoka yango na ba voiture ou bien soki mokolo wana to sali moi ensemble ya famille to ko beta yango parce que za musique na biso to ko oublier yango te. Mais bato wana baya susté ko district ce que notre se concentrer na yango non. C'est ça la raison ya bitumba ya peuple congolais au bas na diaspora. Alors soki un musicien congolais a un souci, il faut musique et zonga, biso poto yaka na poto. Donc le musicien wana a un amour ya mboka te. Parce que kuna na Congo ko va concert na ye, admission ba disque ne parce que parce ba enregistrement na ye na ba studio et puis ba disque te kami. Si nous on peut bon kota kati, soko ye ba disque no te ki yango parce que vous on peut pas bon. Ndenge kota na ba YouTube na ba Spotify, kasi vous avez pas bon. Mais pourquoi bino bolinkaka boyaka na Europe awa? Allez, bozo peuple surtout baya, basa la distrait ba oublier nanu bitumba ya makama bitumba. Yango likambo bango balingi te. Mais il fallait les comprendre. Ba Congolais Bendengi bino vous allez coller la passe na Congo. Mais vous devez dire ça à vos enfants na bandako. Que ngai tata na maman nga bazako souffrir. Ah nous autres travailler mbongo za passe mais kuna nani akufaki. Leki kuna za kuna fona foto maya pour courir mai. Donc mbongo zuta awa. Il faut dire ça à vos enfants qui sont nés ici. Mais bana oyo balongwaki bandako na bango po babima bake des concerts ya fali. Est-ce que bana wana ba yebite que ba grand-parents na bango bazokufa? Ba yebite que ba parents na bango bazolela du jour au jour na ndako pour na difficulté dans le pays pour bana wana ba se lever ba bima. Ba que l'autre bango concert a fallu. Donc ces enfants là parce que na mouro ba parents na bango te parce que leurs parents pleurent du jour au jour chez eux à la maison. Ba yoka te. Est-ce que les parents informent les enfants que mboka na ngeza na day ngai na sala a on a laissé bino na laisse koni Afrique, nous allons s'en sortir. Est-ce que les parents, est-ce qu'il y a une communication entre les parents congolais et leurs enfants? Nabandako. Nabatu, oh, batu, une question qui c'est normal. Pourquoi on a bêta bana nabino? Mais c'est normal. Moi j'encourage, bana wana ba bêta bango, ba buka bango. Parce que bana wana sont des mauvais, bazana mouri ya mboka te, ba parana bango te. Soki koko na yo, noko na yo, mama leki na yo kuna na mboka bazo boma ye, bazo kapasi. Et awa yo kubima, tu vas encourager un fali. Alors moi na wana, otangite. Est-ce que histoire ya mama na yo, ya mboka mama na yo, est-ce que osako yekola te, est-ce que na tata na yo na ba parana yo, na bango solo laka. À moins que les parents n'aient pas la bazoba. Parce qu'il y a un poto, donc il y a vina y bongi. À ce moment-là, je vais vous comprendre. Mais un vrai humain, un vrai patriote, oyo, alingaka mboka na ye, à travers difficulté na ye, coup de fil du jour au jour, ya mboka, maman, tata, salaboye. Mais il va dire à ses enfants, et bana ne ba koye bayango. Donc, combattants congolais, bravo. Mboka, Mabele,
ezali eloko moko tozana yango soki ozangi mabele na mokili ozali susu na tina te. C'est la raison laquelle que vous voyez les Palestiniens bandimaka liwa pour mabele. Soki moni un Palestinien atie bombe na nzoto na ye, il pense pas seulement à lui, mais na bancetre na ye, na libota na ye, parce que baza na pose ya mabele. Donc okoki koyenga mokili mobimba, soko silisi il faut zonga mabele na yo. Ya wana bomonaka taba soki ezalaka nango kolia te mbela bimaka na ye te, parce que epai ye alalaka il se sent à l'aise, aza na esika na ye soki mbula enoki akopola na ye te, soki ntango kolala ekoki alali na ye. Me taba abimaka po akende koluka bilia ate ake mosika soki kaka le atondi fo mona ye azongi epai ye alalaka. Donc mabele esika wana alalaka yango lokumu na ye oyo azangi mabele aza na lokumu te. Ce qui fait que lelo congolais ni surtout okomona bango na Angola, okomona bango na Gabon, na Congo Brazzaville, mokili mati na Nigeria ti na Maroc bazoluka nzela nini ya kokende poto. Les mêmes congolais wana ayebi te pourquoi ya longwe Congo soki luka nzela ya poto. C'est parce que malheur aza ko s'en sortir te na mboka. Soko tuni azoko expliquer yango te. Les mêmes congolais de moment l'autre azako changer, azako finga batu mususu. Donc il ne sait même pas pourquoi il a quitté le pays. Parce que le pays est dans la misère, il y a des pas de difficulté, mais il y a ko expliquer à mon amour. Donc c'est pour dire que non, aza vide, azo na kaka ba mouvement o ezo kende. Il ne sait même pas que non a quitté parce que na pays on a salagaté. Parce que ce que na pays yé, moi mi salé zalaka que na zo kende, ndenge na poto que non mutu to salaka. Ata o kombo la nzela mais ba futa ko mbongo mo non, o ko futa loyer na yo, mais la Congo mutu to avant de maraté. Parce qu'il a un travail. Et bah futa gaïa, au moment ya kolia, asumi ya komela momuke, afuti sugmenda libota na ye. Le roi de la Congo ça ko salimate, il y a un peuple azako bima. Parce que le commettre ba crime partout bazali. Ba comment mal vie, ba pays wana bazali ko accepter ba ngote suite ya comportement parce que bozangeli mabele. Soki bozala kana mabele, boko bimate. Okozala na mboka na yo. Bandeko, nazali ko meka ko limbola mwa muke. Batu ba comprendre oyo bino bozali koloba te na peuple. Il faut oyo bo conscientiser peuple, bon informer peuple. Il faut dialogue ezalaka entre biso. Bato oyo baza ko tourner mais pourquoi bobeta bana na biso moko? Est-ce que vraiment tu réfléchis autour de la question ya bongo? Parce que moi na yo bimita kono akekona comment? Au moment que vous mourrez chez vous au pays, alors moi nanayo akene ko sepela nini? Kasi musique on se bolingi yango kasi sobi devene ndako hotel na ndako. Donc ndeko zaka na poto bo ndako na yo broadband ezate. To na YouTube ko tala musique monter na YouTube. Kasi ndeko tala na YouTube ndenge pesa ko na concert. Mandeko bokolisa bongo nayebi ke bamusu bana na poto basi babongi déjà ye azali na poto ngana azaka na poto mon frère nga baka mikolo na kipa yango sute. D'accord, je vous comprends. Donc kuna na kokende te. Et puis bandeko nalingi na conscientiser peuple congolais nyonso. Peuple congolais boyebi histoire ya Angleterre na Irlande. Angleterre se sentit supérieure à ko sala de surtout à ko sala. Mais bande ko ngai Irlande azali ko zongisa à se laisser faire te. Parce que Irlandais azali na stratégie ya ko contre-attaquer Angleterre. Donc à l'accès que anglais ke bango pe basama yele. Suka nango Angleterre na puissance na bango na ba mbongo na bango na armement na bango ba négocier na Irlandais. Pour yo kuna Sinn Féin na côté na parlement
union bakota na parlement donc balakisa anglais mayele na bango na okena détail te donc irlandais mpe azalaki kobeta mbata na anglais donc nakopesa bino baexemple te ndeko na ngai na etumba babomaka na etumba bayokaka batumbawa te bacombattant eloko bino bosalaka te yango wana bozobunda bazoboma bino parce que ceux qui meurent là ce sont vos parents faut bino mpe bobomaka me bozoboma te soki bobandi koboma bokopesa leso bokomona keno monguna na bino va comprendre votre force ekozala équilibré mais bino boleki vous devez comprendre que non 80 millions eza na Congo baza bato na bino sont des Congolais parmi les 80 millions wana soki boza kosimba bango boza koorganiser bango mais bokozala na force moko terrible bato baza na kati na bino boza na libanda bambongo oyo bodepasaka na poto na baconcert wana bokende baconcert mais bambongo wana vous pouvez faire un groupe bato baza na mitu oyo mpenza bazali bapeuple moko ki bambongo wana na Congo ekomaka vous avez un groupe de gens bien organisés oyo bofinançaka bango baza kofinanse bango transport na bango ezali baminduki esengi bazala bamillion te esengi kaka bato moko mpenza bien organisé bien entraîné bokoti bango esprit militaire baza na kati ya Congo mais parmi les ministres congolais mais vous avez des Congolais derrière eux qui sont les gardes-corps parmi les Rwandais boza na bangoli bavandaka bacongolais bavandaka na bango ensemble mais kasi bango naka bino bakoutilize te baoyo baza na terrain kaka bango bakoutilize kaka mutu akufaka nzala wana mais bopesa bango mbongo na bango moko evanda quelque part oyo epesaka bango ya kolia baza na bakar moko ezalaka quelque part bakar wana ezalaka bango mpo badéplacement na bango baza na bamoto na bango baza na baminduki na bango mpo na baopération na bango ndeko na ngai bato mosusu obona bango na moi en pleine journée boye boza kotambola boza kovivre bozoboma mpe bato bazoki o te ministre kinga nakufaki o te ministre kinga donc bana na ye na mwasi bakufaki donc bozoboma bango na moi c'est question de l'organisation bairlandais bazosala yango bairlandais mais yango babundaki contre baanglais esengi te ke bozala na batroupe soki ya ndenge nini mais non mbongo oyo bozozala po te boza kosangisa okende na baconcert oyo bino bozopesa baquestion moko inutile mais même mbongo wana bokozala na bato moko na kati ya Congo bato wana bazali organise bofinansaka bango bato wana ya kolia emonanaka bazali kovivre vie normale kaka lokola motu kaka ya nzala mais lui il mange chez lui parce que baza na esika moko mbongo eyaka bango baliaka baza na batransport esombama evanda mpona bamission na bango baza na bamoto baza na baarme mosusu mais bokosomba yango kaka na bacongolais baza na bato na kati ya armée soki bopesi bango mbongo ayebiki baminduki oyo bakosala bango bamission boye mais même na baarme silencieuse bakopesa bino yango et vous faites des missions bozoboma bacongolais baza batraître bozoboma bango barwandais mosusu bozoboma bango parce que oyiki noko aza rwandais bokoboma ye na bagarde corps na ye boleki bango donc na pepele parce que bozali organiser napesi bino conseil congolais nyonso na mokili ma partout azali surtout awa na Angleterre soki bokei na bashop oyo ya bashop ya charité botambola bokuna no batekaka bavideo oyo ese bima deja kala baprix ekita na yango na bashop wana boluka video bakoma Munich
soki boluki vidéo wana chaque congolais asomba yango akende na ndako na ye atia na vidéo na ye atala film wana chaque congolais a comprendre yango chaque combattant congolais a comprendre film wana et les combattants congolais bo s'organiser bo kolisa bongo na bino na pesi bino promesse boko sala histoire na mokili bo somba vidéo wana Munich bo kuta ba 1 pound 150 2 bo kende na ba shop oyo ya charité oyo ba tia ba biloko oyo ils ont déjà utilisé ba CD oyo c'est liquide déjà bo luka titre la vidéo wana Munich MUNICH kaka Munich oyo ya Allemagne boso ba DVD wana eza na histoire moko ya kitoko ya film donc bo vanda attentivement eza na français na anglais botala film wana botala yango bo comprendre film wana soki bo comprendre yango alors ba combattant maintenant bo vanda bo yokana na ba 5 livres ba 10 livres kanga la machine de guerre oyo ezali message na ngai na sali pona peuple congolais na landaka ba video na yo na yebi pasi na yo na souci na yo ndeko na ngai coup de chapeau na mbur ya mboka ozana yango na baninga mosusu oyo bazali na ko ya awa na poto oyo yebi bazana bolingo ya mboka peuple pozala uni miziki na poto bozana besoin na yango te eza koya po distraire bino bandeko moto oyo atraisaka mboka babomaka ye na niveau oyo bokomi il faut babanda koboma na etumba balobaka te kote ye aza camarade nanga tokolaki te moto oyo atiaka motema na mbongo ateki peuple azali ennemi monene akoki kosilisa bino po ye alia ye moko mais ayebaka te ke suka mpe ye mpe babomaka ye do soki moninga na bino abomisi bino nyonso po ye atikala ye moko atikala kolia to soki mboka mobimba epoli bosili parce que yeba koboma ye asuka eza kutu plus facile donc moto wana babomaka ye déjà avant ntango boso bomoni ye ata aleli na libota na bino ali bobotamaki na ifo boboma ye po libota ye continue wana ezali lisese na pesi bandeko bolobelaka te bozoba ya yambo namonaka bofingaka ye ote ye aza mayele te botala bolingo na ye aza na yango mpo na mboka ata aza mayele te mais aza na bolingo ya mboka alingi pasi na liwa ya bandeko na ye te donc moto wana aza na mayele aza na bongo parce que azomona koleka yo soit disant que oza mayele mais oza koteka peuple bakufa monguna abotola po yo lia mais bakoboma yo asuka parce que oza na facile soki yo bomi ba 80 millions ko bango bakokaki te mais yo oza yo moko mais bakoboma yo na musapi to na nzete donc yo rendre facile msana na bango facile koleka ke oyo bango bakokaki te donc peuple faut boma déjà yo avant kutu bato na baya kosilisa yo peuple congolais coup de chapeau na oyo bosalaki na France bravo vraiment combat na bino na koappuye yango parce que na comprendre que sikoyo bomati niveau ya esprit oyo ezalaki kozanga bino esprit wana bokoki bokotisi yango bokoma na niveau ya koboma bokocomprendre que non bokobotela Congo le plus vite que possible soki babandi koboma na Congo y compris mindele il faut boboma bango
bokomona mundele akobanga kotika bino mbala moko akozonga po ande ekosina biloko te to comprendre po mundele alingaka liwa te alingaka na ya boma ndenge bino boza kokufa ça dit rien na mundele mais soki olingi koboma bango vous allez voir mundele akoya mbango yango histoire ya Irlande na Angleterre bango bazalaki koboma ntango bango mpe bandi kokufa bamoniki te tosolola yango bamoni mpe koti na Irlande na Angleterre yango namoni ka américain malgré puissance na ye andimi na bataliban banégocier na Afghanistan parce que kuna bango mpe baza kokufa bandeko oyo ayoki ngai na oyo nalobi bofinga te ndenge bomisana kosala mais boyoka toli na ngai et message oyo ekoma partout wana ezali contribution ya amour na ngai mpo nalingi mpe boza na kimia mbote na bandeko nyonso tu à la prochaine.